Nakotuna ba oyo babandaka bolingo ya sika. Mobali ntango nyonso kobetaka mwasi na ye fimbo. Mwasi mpe lokola azwa monoko ya mama na ye. Akofinga mobali ndenge nyonso alingi. Fivette Mayemba. Nzembo wana bolongolaki yango mpona nini? Jeton oyo bwakela Grace Temo. Yo lelo oyo okomoloba Carmen Odiande mutasala demo. Tango bosalelaki Grace Temo ba plan. Ndenge yo finga Grace Temo na mama na ye na nzembu. Mabe moko lisusu. Oye kolongola ngo. Soko longoli yango. Po penza. Ezala. Sans doute oyembelaki yango Grace Temo na mama na ye. Balongola ngo na video. Oye kotaki pa ya mura. Babimisi video. Bakati parti wana. Bazongisi. Malika pe. Tango abongisi na Grace Temo. Ye pa bende video yango akati place wana azongisi. Me eloko bosanaka. Fivette Mayemba video yango etambolaka na ba page ya Facebook. Kuna bakata te. Eza kaka ndenge ofingaki Grace Temo na mama na ye. Lelo komi Carmen Odia. Nasepelaka Fivette Mayemba nengo juwaka role na yo. Paya ba leader. Nayebi. Oyan équipe nationale mokala. Ya Jaeli Show. Okangamina leader. Karine Mokonzi. Me leader. Amona kiyo. Ozamuta kokangamana ite. Kangamaka na Jaeli. Abo asala gitu. Onunga ko trahiri. Oza pouvoir. Lelo kangamina Malika Mania. Leader Kirindika. Nanjimete chauffeur ana ko bimisa expression na bimisa. Muninga madame Munjinji. Atika biso tata mutakufi azala na biso. Ata baza ko ambomi azala. Leta na toilette. Nazali kwa moto siko nazali na sima kombi. Nanjimete chauffeur ana ko bimisa expression na bimisa. Muninga madame Munjinji. Atika biso tata mutakufi azali kwa moto siko nazali na sima kombi. Nanjimete chauffeur ana ko bimisa expression na bimisa. Muninga madame Munjinji. Nazali kwa moto siko nazali na sima kombi. Nanjimete chauffeur ana ko bimisa expression na bimisa. Muninga madame Munjinji. Atika biso tata mutakufi azala na biso. Ata baza ko ambomi azala. Leta na toilette. Mutapesa kombo Kirindika. Obosani. Olobe yebiete. Eza Carmen Odia. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote barando na barandonet. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune fille na ba jeune garçon. Mbote bana mike na ba bebe. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid
kabongo. Bolingo pasele kiaye yangola kei role kanzoto mboka muzika nazali kokende unabenda tate mama teo. Bolingo pasele kiaye yangola kei role kanzoto mboka muzika nazali kokende unabenda tate mama teo. Nyonso nyonso apona kukanisa yo bolingo mokolo yangola njili komata na pepo eloko eza somo nzambe otongoli loboko opepi ngai na kitambala nabia. Bandeko Carmen Odia likambo azoselikila abikaki na liwa. Carmen Odia aza ya biso te, aza ya bango. Alors awa ezali solidarité avec Carmen Odia. Po bomonake biso tozalaka barankine te. Toza barankine te na bato oyo bakomisa biso binemi. La Chine, Karine Mokonzi la baronne. Bana membre bama autorité. Carmen Odia aza na plein droit asilikaka bongo pa kende lobaka. Oyo eza likambo akoki kobomba ngo na privé te. Bakoki kosolola entre camarades te. Carmen Odia alingaki kotika biso. Voire même alingaki kokufa avant ndeko na biso Angelica Madelena. Mbele siko na kati ya YouTube tozolela debatu. Botala zemi wana elongwe aza na hôpital. Kuna bazotonga ye bazoseka ye. Heureusement azalaki makasi. Heureusement pe ayebaki yango te. Baye koyeba ngo na nsima nango. Po soko ayebaki yango na première semaine akotaki hôpital. Po Carmen Odia asali 2 mois na ndambo n'hôpital. Interne na kati. Bazozongisa bamai bakisi. Aninga kokufa atika biso. Siko bato ekirindika bango bazoseka. Malika Mane leader azoseka. Yaye na pasi. Alors Carmen Odia aza na plein droit loba. Fivette Mayemba makambo azosala azoluka kaka somba. Confiance pembeni ya Malika Mane. Union fait la force. Fivette Mayemba siti na ye tango asalaka ekendeke bien. Ayebi koloba, ayebi kopupula, ayebi rando. Aza pe na apparence physique ya bien, aza pe mwasi kitoko. Mais toujours union fait la force. Partout. Moi bajabe Et de yana shimbo moi qui camadero basala na nani. yana bajabe Nena okobule ka nani. Fivette Mayemba azala toujours collé na batu. Azalaki na équipe nationale abanda kosala émission te. Mais koko zala collé mbala moko asalaki tout abanda monana. Surtout na anniversaire ya Karine Mokonzi, soirée pyjama. Alingaki tout le temps caméra emonaki kaka na Karine Mokonzi. Botala ba video, botala ba image. Équipe nationale nyonso. Bokomona ba video ebele.
Fivet Mayemba asalaka tu akangama pembeni ya Karine Mokonzi. Abosanaki ke camarade na ye Jaël Show. Abosanaki ke po bayamba ye na elenge ya Congo Tracy Mbelenga Pro baya koyamba ye pona ayaki pona Jaël Show. Eloba ye moko na émission. O nga nalingaka makambo te, nalingaka b'internet o te bande bima, nandimi nabimisa elongi pona ndeko na nga Jaël Show atikala su camarade te. Bamama na Afrique du Sud tozosolola balobi balingi te azala wana. Eloko asalaki yango wana na bamama na Afrique du Sud bakamwaki ntango ye moko akoti bisika za koloba alingi te. Bisika mpe aza kosolola na bamama eza bisika bien te. Inakolada uti melaka guma onanga yeza ya alcool mangolette ngapi ya bipa pa yiranga mangolette na yuke ongo na meka ya la faire moi cocktail ka ya mangolette taka na milana nga ba bière ba 6 ba 7 8 pena ko mangolette mangolette ka faire moko na ko me bembe mangolette kota mtu babo tukolo bande ko la ya Bumira biloko boyezi tina na kele kafe misiki kuwana loko boyebi na fite bumira mutoto zaki na yo kosela nga cocktail mangolette alobana nga basela nga cocktail ya inakolada uti melaka guma onanga yeza ya alcool mangolette ngapi ya bipa pa yiranga mangolette na yuke ongo na meka ya la faire moi cocktail ka ya mangolette taka na milana nga ba bière ba 6 ba 7 8 pena ko mangolette mangolette ka faire moko na ko me bembe mangolette kota mtu babo tukolo bebe ta moko na mangolette ka ndeliwa to donc de meleka ngata ile c'est que ya mela ngata tangu to zenge plateau kendeka do mela suba ko ngai ebembe na kula mkapie tulongwa tuna ba 22 heures. Naola mkapie ba 0 ya to ine dina yo kapie na hiyo possibilité parce que so million au deuxième tour 0 ouais ça y va mangolette me ntango bakoti asa yebaki ezalaki elengi, asa yebaki avant kota azalaki na posa kota kuna me moyen ezalaki te. Ntango akoti amonaki yango wao eloko nini akoloba na biso te. Awa nakomi awa naza na Karine, naza na bato équipe nationale baza bato ya bien ya kovivre na bango ke bato mosusu bozomona libanda. Achanzaki maloba na seconde. Lelo oyo Malika Mani akomi ami na ye d'enfance, alongwe kutu ami aza lokola ndeko kokamwe. Tangu Malika Mania azangaki lipa, azangaki lipapa, azangaki sous-vêtement, azangaki biloko ya kolesa mwana. Malika Mania asala inane na ndako ya Josepha Chako. Josepha Chako alesaka Malika Mania, alesaka mwana Malika Mania, alatisaka Malika Mania kobanda na lipapa tina periki wana
ami d'enfance, ami ya kala, Fivette Mayemba, azalaki te akendaki voyage. Soki wapi nayebi te. Lelo oyo atingami ye makasi parce que na media Malika Mania ayebosala. Aza na kombo, azali na kapasite akomema bemission kitoko. Aza pe na terrasse. Na terrasse yango pe bisika Fivette Mayemba azwi mobali ya sika oyo azani sikoyo. Po Fivette Mayemba à partir de l'équipe nationale afulamaki po ayaki na retard ba relation bazalaki me moke ya makasi kari na kei ba relation pe lokwa banda kosala eloko te bapemi nano akepa fere mazotambola na bato oyo balobaka mabe mpo na fere babwaki ye mitelengano. Alors ntango akangami ne kirindika azalaki mpe na barelation te, akoti kasho abimi barelation bakomi ebele mpe azwi mobali oyo azofutela ndako. Donc vi na ye echange sikoyo kozala na Malika ne kirindika. Yango wana akangami Malika makasi. Akomi kozongisa ba souvenir o bakutana na Malika na nzela par hasard ya komisi yango ki camarade. Surtout lokola kende na matanga na liwa ya mama ya Malika Mania wana lisusu achabi nzoka akendaki matanga parce que aza kovanda ye moko bana bazalaki pa mosusu. Mwana moko kaka na poto mosusu pa ya papane. Mama ya Fivette Mayemba azalaki na ba Congo bazai. Fivette Mayemba akendaki matanga pona kuna nde tango akolelisa Malika Mania akoyebana na bato mosusu ya media akosala rapproche. Yango pe esalamaki akomaki na bagrâce temo na bato ebele. Solidarité akina kosala na matanga toujours mpona koluka eloko. Lelo oyo Fivette Mayemba ayebi ke Carmen Odia azali lipasa imaginaire ya Karine Mokonzi ndenge Carmen Odia imaginaka. Carmen Odia yepe alingaka kaka leadership ou rien. Carmen Odia za koyeba leadership équipe ndika eza na maboko na ye na Malika Mania. Mais tango Carmen Odia akomomona nanga na komoloba leader ezalaka Malika Mania, alors motango soso atongaki ye basekaki ye. Alors Carmen Odia fa beta fimbo avant kende ye moko epo bloka leader yango alakisa eke nga naza Carmen Odia na âge ya 16 ans nazala na lipasa nanga azalaki na 14 ans na la samba lipasa imaginaire nga na bundaka te ye propre mwana moko kosakana te. Yango wana Carmen Odia landaka ata ndambu ya lipasa na ye meme na imagination aboyi azala na nsima ya Malika Mania. Surtout Fivette Mayemba aza koti na ntina na ye te. Fivette Mayemba yo lingaka Carmen Odia te, yoka nayebisa yo pe bien. Carmen Odia pe alingaka ne yo te. Place wana
boke match nil te me yo nde moto poli po soki yo lingi Carmen Odia kozwa eloko moko te epai na yo me soki yo lingi Carmen Odia yo kozwa eloko mpona Carmen Odia. Alors Fivette Mayemba nga nazali na solidarité na Carmen Odia lokola bobambi Kasha panzaka mabala nga mona obenga ye nayebisa ye apanza siko oya yo na mutu oza na ye tokotala soko ofuta ndako wana ndenge nini ozonga ndenge ozalaki. Carmen Odia toza wana na solidarité mpona kopesa ye loboko kopesa ye minduki aniata bino nyonso na Congo aniata bamida fo atikisi mbieti aniata ba ese de mbujimai aniata bato tu ya poto bazolobele mabe. Tout d'abord Carmen Odia bato tu bazolobele mabe aleki bango solidarité na biso na Carmen Odia tokoyede ye tokopesa ye biloko ya moto po te atumba bino kitoko tokos. Moi, Bajabe. Yala Shimbo. Moi, Kikama de Roba Salana Nani. Non, comme les Nani. Allant partout. Moi, Bajabe. Et de Yala Shimbo. Moi, Kikama de Roba Salana Nani. Non, comme les Nani. Allant partout. Moi, Bajabe. Et de Yala Shimbo. Moi, Kikama de Roba Salana Nani. Non, comme les Nani. Allant partout. Moi, Bajabe. Et de Yala Shimbo. Moi, Kikama de Roba Salana Nani. Non, comme les Nani. Allant partout. Moi, Bajabe. Et de Yala Shimbo. Moi, Kikama de Roba Salana Nani. Non, comme les Nani. En tout cas. Jésus.
Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, Balandignon so, ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyos Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te mbote belé na mon boss JP Kiama, on a na koza ngisaote. Donc na ko le katisana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, Balandignon so, ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyos Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te mbote belé na mon boss JP Kiama, on a na koza ngisaote. Donc na ko le katisana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyos Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te mbote belé na mon boss JP Kiama, on a na koza ngisaote. Donc na ko le katisana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.